Bandeko Amida azwi mapamboli ya Nzambe. Soki penza Kamere bakondane ye plus de 10 ans na lubwaku. En tout cas, Amida akozala na kimia oyo azelaki to azelaki te. Akozwa nde mapamboli ya Nzambe. En condition ye bakanga ye te. En condition mwana na ye bakanga ye te. En condition mbongo oyo aza nango na oyo ebombami ezala. Soki biloko wana ekebongo, en tout cas Amida aza na eloko mosusu ya kosenga na nkolo te, kaka akosenga bomoi kolo apesa ye sante ya kolongono ayoka bilengi ya mokili oyo. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ngai naza koswete teke bakanga Kamere, naza koswete peteke Amida atikala femme seule, naza pe koswete teke bolingo na bango esila. Me nazali nde koloba, soki Amida bakabwani na ndenge ki Kamere abeti plus de 10 ans, condamné plus de 10 ans na lubwaku. Ezali mapamboli pona Amida. Na kanisa bandeko nyonso bolobaka ke Amida abala pona mbongo. Na kanisa bino nyonso bomonaka bolingo yango elakisaka mbongo nde mutememaka bolingo wana. Alors, soki Kamere bakangi ye plus de 10 ans, Amida atikali na mbongo, seke Amida atikali na bolingo, badebarase ye na oyo azalaki nango posa vraiment te. Yango nalobi eza mapamboli. Bandeko, ata nazoloba soki bokomona nazoloba mabe, me foko kanisa malamu. Tangu mwana mwasi soki alingi moto moko pona mbongo, bote na ye penza ezolobele vraiment rien, me poshi na ye eza kolobela ye. Na kanisa ndeko mwasi bisikoza eloko ya liboso okanisaka, soki un jour bo divorce, yo zwi ba bien na yo ye pa zwi. Tangu pe oza na ye, oza ko profite na ba bien na ye po osunga famille na yo pe obongisaka biloko na yo. Soki pe akufi atikeli yo yango mosusu na famille na ye. Alors ba oyo eza na poto oyo yoka koyebi yo nde muto kotikala nango. Alors bandeko, tango yebi biloko wana nyonso, soki sikoyo mobali na yo wana olinga epona mbongo, oyoki ke azalaki koya na mutuka asala accident akufi, okolela koleka bato nyonso, me kolela na yo ekozala po batikeli yo bolingo. Bolingo na yo ezande mbongo wana. Na kanisa bandeko basi obosolandanga, na bakaya ndengwana, na bakaya bolingo neti Amida na Kamere, soki ezalaki pona mbongo na biloko nyonso wana. Alors, divorce facile pana bango eza nini? Divorce facile eza ya ba papier te. Divorce facile ezali plus de 10 ans ya lubwaku. Divorce facile ya 5 étoiles ezali liwa. Oyo kaka penza ke mubali bakale ye bakati ye mutu, mwasi azolela, azobambama na mabele me na ndenge ya kimia. Bino moko bomoni ke mwasi oyo penza aleli na ndenge ya solo, me aleli bonheur etikali pona ye.
aleli mosolo azwi yango, aleli liberté avec l'argent. Onkolo, quel divorce ya kitoko boy. Ya ba divorce oya ba papier ya koswana ya kolakisa o musapi. Mwasi wana boyanga pona bana, mwasi wana boyanga pona mbongo, mwasi wana yibanga mapangu, mwasi ngasa ozolia mbongo me bazolakisa musapi. Me divorce oyo yo vanda na yo ye kuna bapesi ye plus de 10 ans ya pete. Divorce oyo yo vandi na yo ozozela olambeli ye kutu fufu. Olobima bovanda bozela zo ya papa zo ya na bengi. Oyo kakuna kamnye panzani akatani mike mike. Oleli. Metango zo vanda yo moko. Ozo kota, otala ba compte na ordinateur. Poso seka na miso abatu me, mo sekezati. Okangamina na chambre bakanchi ozolela kaka. Nzoko zotanga. Quel divorce lengi. Muta kolakso musape azate. Est-ce que yo mto bomiye? Yo longola ki ba frère, ya tambola na voiture kitoko, ya blende, ba pine ba chanzaka ngo chaque 4 mois. Ba frère koloba te. Soki ba nyatia wakaka mbala mo kakuku. Bongo seko ya kufi. Ngamu na bomiye, ngate waneza nini? Mapamboli. Divorce ya kitoko. Divorce ya bénédiction. Divorce ya mapamboli. Amida soka kelubwa kote. Soki mwana ne basimbi ata moko te ni soki na ye. Amida alakisi force. Ya bote na ye te force me ya nguya parce que amida ndenga zawana. Bato bele bakanisaka amida asalelaka kaka pembe na ye na bote. No, amida asalelaka mutu. Amida asalelaka mutu. Nga natali ndeko mwasi. N'observe ndeko mwasi. Nalobi no. Mwasi kitoko boy. Mwasi boy. Pourquoi ba musicien balela kotika basi na bango musika? Bango bavandaka musika. Bien sûr bayaka chaque mois. Mais mwasi nyoso te alingaka kosangisa nzoto na mobali na ye après 2 semaines. To 4 fois par mois. Mwasi mususu alingaka kosangisa nzoto na mobali na ye 7 fois par semaine to 5 fois par semaine ou bien chaque jour 2 fois. Mais ndeko mwasi akoki koyebisa yo te po tango mosusu ye moko ayebaki yango te. Mais tango bobando osangisa nzoto chaque fois komoyoka bilengi akomokoma na posa nango kolia eza kobakise bilengi aza na posa azala na yo. Siko ba musicien biloko basalaka kozwa mwasi kotika musika yango amida. Mwana bato mwasi yasalini yasale loko te. Eza mapamboli eza kokitela ye. Mapamboli eza tazosalela pembe, eza tazosalela bote. Bien sûr yango mutu ezokompanye ye. Me mutu ayebi kaza na mobali kitoko jibe piana. Tala nzoto, tala mobali sembe aza pe na mbongo. Mbongo wane koki nango. Me distance ngate munayemba distance. Distance mutayemba yango eza centimetre. Oh centimetre na peso mbote bisikoza. Nzembo wane ko renye kaka. Eza nde likambo distance. Oya distance, oya distance. Distance nde mute bomaka makambo. Bandeko bozwaka basi ba musicien ndenge bozwilaka bango te. Soko moni mwasi musicien a trompa mobali ne kaka na 3 mibali ou bien 4 ata 5 betele maboko aza fidèle po normalement faut tromper mibali na ndenge ya malamu faut ezala 25 ou bien 35. Mais soka trompa na moins de 25, en tout cas soyez fidèle. Ndenge moko na mama pasteur yango amida soki penza Kamere a joué plus de 10 ans. Bien sûr, nous avons souhaité pour Kamere. Nous avons souhaité les mabete. En tout cas, pour Naïna, même pas. Même temps, on appelle ça 35, 135 ngombe. Naïna qui était. Mais, si koyo, ce qui va baisser plus de 10 ans. Divorce facile, yamida. Bongo kuna pe azala na bomoi. Pambate soka tiki soso fufu a tiki mokilio akei. Oh là là. Deuxième plaisir, ya divorce, ya mida.
tango akotikala na nyonso wana ne boke wana ata kutu ndambo oyo nazoyoka mpenza soki eza ya solo Vital aza okaba ba million me pa ya Amida kaka million moko na liberté ekoki bongo siko tiango susu 2 bakisango susu 3 na liberté lengia o Amida eza nde mapamboli ezokwela Amida bato ezakaka mapamboli na yebili kam na kokoloba te ya mabe mpona ndeko mwasi eza mapamboli kolo atikeli ye oyo mutu nyonso amonaka ke abala mpona yango azwi mpe yango adebarase ye na oyo ezalaki complément ya ndenge nini complément d'objet direct ou bien indirect bon kote kuna nayebi te mpo nga na buka biki bon alors aza siko complément ya nini bon aza complément te supplément bon nayebi te eloko nayebi ke Amida azwi mapamboli soki penza kamera kobeta plus de 10 ans d'avance nakanisa losambo ya Amida na ndenge solo soki abala mpona yango ebongi fo asambela mpo kaka abeta plus de 10 ans bien sûr nga nalinga bima mpona oki akabaka aza pe gentil namoni ndenge asunga tia tumba asunga mpe bato ebele alors mais soki Amida prière akokobeta eza kaka moko parce que ye ndenge abala wana eloko abala aza nango complément eke na lubwaku yango wana eza divorce spécial na mwasi tu abala na condition ya Amida ozala mundele ozala moyindo soki biloko wana oyebi ke soki yaza te ekotikala pa na yo to katikati en tout cas divorce facile ezalaka kaka bakondane plus de ou bien liwa atiki fufu to frite ale yo kimia mutako so misapi azate mutako tongo azate mutako banga na nzela azate okolia yango kitoko kaka ndeko senga santé na bomoi na sukisi awa Amida bonne chance prière na yo esalama ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.